ezali chaîne ya Mama Pati Label. Masola Sika. Masola Sika. Levé.com. Wana ezali masolo ya Sika. Ezali chaîne oyo elobaka na bosolo. Soko ezali kolabo. Walu. Soko ezali kolabo okolega wate. Lelo tozali bongo le 5 mai 2018 na mbeli bino papa na biso oyo azali bongo directeur ya bureau politique ya BDM oyo tobengi yango Bundu Diamayala bandeko na ngai ezali mbala ya liboso te ezali déjà mbala ya mibale yango oyo mpona kutana lisusu na papa na biso toujours grâce ya Nzambe apesi biso vraiment mokona lelo po nakutana na ye tokoleka na lombango na kopesa ye mbote mbuta sita mbote na yo ndeko na biso Pati Abele na tondi botondi mingi na ndenge lelo kanisinga oye kozwa lisusu ba explication oza na besoin matondo mingi mbuta sita soni zeno okotalisa biso santé ya BDM na tango oyo banda ozwa charge nango ezali boni. Non cher santé ya BDM eza malamu tozoko koba parce que mutu na mutu tango andimaka ba responsabilité na ba organisation au sein du parti politique va fixer ba objectif oyo akoki kosala donc ngai ba responsabilité na ba objectif oyo mokonzo apesaki nga ba charge oyo apesaki ngai ezali komema parti na pouvoir pe parti ezala populaire pe mutu na mutu oyo alingi kokota na BDM il faut ya kokota congolais nyonso oyo alingi kokota na BDM il faut akota na BDM donc jusqu'aujourd'hui en tout cas na moment où on a zoé santé ça très bien santé ça te que au parti non mais en tout cas tozo kokoba parce que yemoko ne monanse mais azo continuer ko lengi sabiso nyonso o tozana katia Bundu Diamayala poto ke ne liboso matondo mingi tokokota na masolo na biso na kozonga na masolo na biso kasi ya mboto banda na ko féliciter vraiment mbuta sita soni nzeno na musala zali kosala oyo vraiment batindelaki awa na kati ya mboka ya mondele batindaki awa po aya kosala nini atalisa projet ya société ya BDM na libanda ya mboka kasi na utaki komona mikolo sili esilaki koleka donc ezali ba lettre otindaki na epa ya pape na Vatican pe otindaki lisusu ba lettre epa ya ministre ya affaires étrangères o ya mboka tozalia na kati na Belgique mbuta sita vraiment musala na wezali komona na oyo ngai na ko féliciter o pona zali ko féliciter yango ba lettre on surtout ba démarche surtout o zali ko sala aona libanda ya mboka pour soutenir yango ezali boni matondo mingi na uti koyebisa yo ke ngai nazwaka jamais initiative soki uti pa ya yemoko mwanansemite omoni c'est apesaki programme wana pour dire que biso tozana besoin ya transition sans Kabila or mutu oyo asengeli asala transition wana o azali ki akozala naître l'église au milieu du village ezakaka Musengo or Musengo azana problème na Vatican selon ba information nazana ngo problème za nini papa alingi kotika yete comme papa alingi kotika yete faut biso ba congolais tout ça la pression et pas ya pape pour que atika Musengo po a aider biso à ça la transition pour to kene
na ba élection yango wana mukanda na tindaki memo eza wana. Alors tango nga na bengi na ba relation na biso toza nango na mwa bato bazaka kuna na Vatican babisi biso babisi ngai non président soko lingo sa po babenga nga président mingi baza kuna baza mingi pa na utaki abi président soko lingi memo na yo ezala bien considéré, il faut payer au kamata lettre le même mémo mais comment lettre na gouvernement belge pour que bango ba soutenir démarche wana. Omoni normalement ba yebisa kinga lisusu ba pesa kinga batio na zoko sala fona sala yango potokolo bango lisusu na ba médiaté parce que yomoko moni ba mosusu ko ba lobby ale ba profiter na ndenge na bango po ba sala oyo ba koki ko sala sans ba ye ba ndenge ya ko sala yango. Donc yango wana lettre yango wana totinaki ngai idée même na mutamutu monansem idée ezalaki kaka totina na Vatican to senga na pape atika Musengo asala transition. Transition sa kabila. Parce que biso ba élection oyo toza kuna na katité. Mais kuna tango lettre commune à Vatican, ba benginga e balbité comme aux à Bruxelles wana comment le même lettre comme la gouvernement belge pour que bango ba soutenir des marches yango. Yango na comme la qui peut ministre des affaires étrangères lettre yango yo na accusé de réception wana wana nzande copine yo. Voilà. Lettre adressée na ministre des affaires étrangères ya royaume Belgique. Memo eza na kati déjà kuna. Memo pe ezali. Oui, kendeki na Vatican. Obendi Yayo. Voilà. Oh, il y a Vatican. Oh, il y a Vatican. Oh, il y a lettre examen balé. Au monde, oh yo, il y a balubaki nangai memo onga natini na Vatican. Yango yo. Alors, maintenant balubi memo wana il faut du moins yango kaka. Au lieu ko ba lettre musus et pas ya gouvernement belge, hein? Comment kaka lettre ya transmission pour le gouvernement belge et soutenir nani ba nani wana ba action wana yango wana nde document de yango wana bande ko bino nyoso bu sili komona lettre yango yo na ebite soki obendaki eza lettre mi bali na kati moko asindaki epa ya pape moko na ministre des Affaires étrangères ya Belgique. Donc c'est-à-dire poursuite ya ba lettre oyo eza déjà connu. Mais oui. Intéressé penango aza déjà na yango. Parce que ninga na utu yebisa yo que problème ezo ko se poser na papa alingi kotika musengo te alingi te aboyi. Alors il faudra que biso ba Congolais batuto lingi asa la transition sans Kabila de biso batu nyonso oyo balingi ke musengo azala tout ça la pression pour que papa andima a libéré musengo pour asa la transition sinon en tout cas je pense que d'ici koyo azuna nos décisions te pour libérer. Matondo mingi na uti kotuna mbuta sita soni santé ya BDM aussi kotalisa biso na kati ya Bundu de Mayala ezali eloko donc santé ya Bundu de Mayala ezali OK kasi to uti komona ba nungu ezali koleka mikolo sila koleka ba nungu ezali entre équipe ya mbuta sita soni na équipe ya coordinateur ou asili ko vanda na kati na Belgique en tant que directeur ya bureau ya bureau politique ya ni monansemi solution eza nini po ete ba nungu oyo esila oyebi eza mawa parce que normalement makambo oyo to kwa kolobela kango na ba télévision te parce que eza faute na bisote eza faute na bango moko conflit oyo
oyo nga na kuti conflit oyo depuis Maziko et Kabwana. Les gens ne se sont jamais réconciliés. Oyo a de ça les 3 ans. Donc nga na kuti conflit wana. Alors, ngai tant que chef, je ne peux pas nakamata par ya groupe Mokoboy. Si na yebisaki yango awa tango nga na komi awa na Belgique, mutu aliboso bapesaki ngai numéro de téléphone si na lobaka ngombala na mbala eza mutu wuti kotanga na benga ye azozwa te azodécroché te na bengi mutamasamba na pesi numéro na ye abenga ye ayebisi ye akoki kocollaborer na bato ya anerte wana na yebi ye te ye pe ayebinga te ezaka plaisir ya koloba ya ko collaborer na moto anerte na komi bayambaki ngai na episaki bango projet nazalaki nango que faut parti ezala na ba représentant partout. Il faut tous se mettre autour d'une table pour tout ça ba représentant. Na sala ki ba liste je crois na lobaki yango da awa ba kombo na tinaki même mutu awute ko loba lobby aleka ki lobby. C'est ça au moins dans la vie nous devons être honnêtes. Moni to solo na ye akomaka mukana liboso je n'ai pas répondu. Voilà mais président comité de sages mutamputu usembo akomela kinga mukanda te so tangi mukanda wana nazalaka nango ezama wa tout ce que j'ai retenu là-bas ce n'est pas les tralala mais nga naza mungizila na katia bundu de mayala na bedeka donc nga naza mu Congo na Congo de Ntotila na botami na Congo central comme na botami na Congo central na za mu Congo deuxièmement mu Congo ngamo na za mu Congo donc quatrièmement na za na kati royaume ya Congo central. Donc quand on parle mungizila ça signifie quoi? Mais na linga ki ko répondre yete parce que d'abord azandeko après yemoko pa pesa ki ba justification na ye na kati radio j'étais très content pe mo konso abenga to sola ki ne de 20h à 1h du matin ngana koko sala eloko moko te ataba nomination na salaka soki liste wana na tina ngona kisasa te d'abord nga bakunzi na nga ezali président vice-président soki na lina sala likamuna senga na bango na tina kana bango donc nyungu ozoko yoka wana ezaka ka nyungu ya bato ya mauvaise foi sina solola na yo yango déjà mais bango baza kotalisa biso balobi ete yo sili koloba sikoyo ke bango ero yaki oki kokuta ba désordre awa mais tolandi maloba ya mputa mputu ozali bongo président ya comité de sage asili kotalisa biso lobi ete désordre ekoti à partir mputa sita asili kotia makolo na ye awa okoloba boni mais ngai te mais moni ba personnalité mususu ce n'est pas beau pona ko lobaka ba komo na bango na makamuta mwana nsemi ye moko autorité morale ya parti initiateur ya parti a lobaki que des autres o ezana potokuna batu bazo salango baza batu kisasa kuna batunde batu bazoko pesa mutu makasi na bato bazana poto parce que lui-même était vilipendé na poto na ndenge bazoko vilipendé ngai. Donc là je crois que ngana ko sala de donc ce côté ba représentant dans chaque pays et ça des autres. Est-ce qu'il faut vraiment ce que moi sinon yebi ko lambate ou banda ko loba makamuna na libanda que non moi sinon nga yebi ko lambate en entendant oli akabilo ko wana surtout que ngai na bani ko sala ba désordre surtout que sur le ce n'est pas nécessaire ya ko comme déjà na ebisa ki mutamputu problème wana etali directeur du bureau politique te abenga mutanka eluka nzambe na bango bayokana ngai na sinaka kaka so bango ba proposer ngai na sinaka soki équipe ozo lobela wana bayokani na bango po baza ko samela sika moko omoni
tant on va inviter qui na Suède mutabenga ki bato Suède na kende kuna te parce que naza kesa te naza mutu aner eza bango pe na ke kuna ba ibisinga eloko te na zongi na ibisinga eloko te sauf tant tu yokuta na bango na Skype nde babandi ko yibisanga bato wana to yoka na bango te mengai na ya makambo ya koloba ona yoka na fulani te etalinga te. Moi je veux que tout le monde se mette autour d'une table pour tout ça la musala ya parti. Mais couvent de sika moko la mesa moko ne usala mankan. Mais eza ngana yebisa ki président comité de sage o uti ko landa wana yebisa ki ye abenga mutamputu ayebisa batu na ye bakutana na bango po bazaki ko samele sika moko te. Bango na bato nyonso ngana tia baza ko samele sika moko. Ba il doit se mettre autour d'une table ba ju solution ba yokani na bango ngana za na problème na équipe wana te na za pe na problème na bato na sala na bango te sauf na yebisa ki bango. Lukula ngasi na nommé bolingo ko pesa ba komo na binote ce qui est commun na litige et que na comité de sage litige donc bato ngana ti bango bato ce que bolingo bo harmoniser na bato déjà ngana nommé pour la vie mais conflit za wapi eza kaka c'est comme ngana lobaka eza kaka incompréhension na bango incompréhension ya incompétence parce que mutamunta utiko le bateau respecter statut est-ce que y est vraiment na oya lobby na katia télévision wana ke ba respecter statut est-ce que ngai étant que directeur du bureau politique na bana ko loba manquement statut wana. Mais na point on a ko respecter statut na Congo dieto 3316 basili kotali exception na kati ete mbuta sita azali chef ya bureau politique oyo ozali awa pona kotali sa société ba projet ya société ya BDM Libanda bandeko mingi balobi ete non il faut mbuta sita ozawana te pona ba nomination pona ko nommer batu en tant que ba cadre ya parti mais ozawana pona kotali sande ba projet ya société ya BDM Libanda. Merci. Donc yo oza ko sala musala oyo eza le contrat na statut parti. Merci mingi na question na yo. Nazana ba nomination awa o musala nga na koki ko sala te. Ya ezali collectif des avocats. Pourquoi ngana tiango? Est-ce que ngai penga étant que directeur du bureau politique il faut na ko nomaka ba avocat? Collectif des avocats mutako sala musala wana ezali secrétaire national chargé de la justice na parti. Eza musala na ye? Mais pourquoi ngana zo sala ngo? Mais parce que na kuti na kati ya parti loko mogezate. Alors il faut qu'on paie sa modèle. Il faut qu'on paie sa modèle. Et étant que directeur du bureau politique, étant que peut-être envoyé spécial, il y a un mon ensemi. Mais place Bafaye Zali qui va combler ça. C'est le chef. Mutumoko nakuti awa aza soda. Okoki kutu na ye un jour, ce qui batini comme naïbisa yo yango déjà. Que quand le chef d'état-major général basali plan ya guerre, hein? Tant que na kati ya guerre kuna et que va donner changer le temps ya ko sala plan de guerre et le temps que na guerre mais le commandant atuna kalisusu général na ye commandant kuna to sala nini anantana bazobeta masasi. Il doit d'abord faire quoi? Défendre d'abord le pays où physiquement basoda na ye. Et j'ai toujours dit un bon commandant au front c'est celui qui fait moins de pertes. Pourquoi bango balingi ko lobela ona citatif mais ezaba manquement grave oyo ngana uti ko lakisa yo oyo na sali siko bazo yebisanga lisusu na ba chef na ngai na sala collectif ya social mais oyo eza musala ya secrétaire national chargé de la justice ya ko yeba ke voilà lukola oyo na utaki usala na kati ya kisasa tozana 10 avocats lise yango uti. Attends, naïbisa yoke bakamwana bazoloba siko soko balobi ke tokende na ba détail tokokende na bango na ba détail po bango moko ba yeba pourquoi monsieur Joseph Sitanso Nezeno fait ça
je le fais parce que ma manquement est grave. Donc, quand bango bango ba lobby qui tout bana ko loba makamwana, to ko loba makamwana très très bien. Un collectif des avocats, je ne sais pas où est-ce que je mets ça, il y a cabinet nangai, il y a voilà, yangoyo. Au moni, nous avons des avocats par exemple, voilà. Na ville de Kinshasa, baza 10. Na Kimpe c'est baza 3. Na Inki c'est baza 3. Na Boma baza 3. Luozi baza 3. Non, c'est pas compléter que ta on na sali yango. Na IBC directeur du cabinet nangai a entré en contact ou na secrétaire national chargé de la justice ou na yemu secrétaire général na biso parce qu'il y a avocat. Balobi na bango makamusi tazo sala etali bangote. Mais etali bangote ndenge nini parce que avocat wana bako défendre ngana zaki na dossier na ngana Vodacom, j'ai un avocat qui a défendu ça, c'est au gagner procès. Mais ba oyo ba avocat o ngana zoko tia, eza ba avocat ya parti. Soki na sali boye, eza pe forme ya ko recruter batu. Parce que nous avons recruté les membres comme ça au sein de l'UDPS, qu'on peut sabango ba fonction. Alors, vous avez 31 avocats au bazan à disposition na bino, il y a parti. Mais il fallait tout respecter le statut. Il fallait le règlement intérieur et statut et lobby boni. Pongana Sengango et pas secrétaire général Nabiso. Exact. Carte, exact. Nani oyo, nani fiche, exact. Aibisa kingai, po bango ba lingi makamu nyonso. Toloba, so to bani ko loba nyonso, yangona loba ki ketala, ça ne sert à rien. Yako provokaka batu lukula ngai na moi expérience na zanango na bisika nyonso na leki na ebi makambo ebele na bomba ka epe ebele parce que na ebi ke o soko na lobi yango ezoko détruire o ezoko tongate yango wana bato ba yebisio ke ngana zoko kota na ba compétence ya bato oyo na ko nomete mais ta ngana komaki awa ta ngana komi awa ba nomination boni ezalaki na envers c'est awa est-ce que comité ya bunu de maya les akuna donc parce que au monien kondima ba fonction eza bien mais ce qui est important au côté de la fonction wana au salane musala parce que même quand on dit porte-parole il y a Amérique na Europe mais Amérique ils ont 52 pays et 52 États pour aller là-bas pour contrôler ce qui se passe là-bas mais tu dois avoir des moyens yo kanisi ba parti mususu lukula IDPS biso to tcheke ba représenter partout na tuza bazoba il faut tenir aussi compte des moyens. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, mais vous mettez les gens qui doivent parler au nom du parti. Tiens, yango musala na zoko sala parce que batu wana o ngana zoko tia bangonde batu ngana zana mbonga au Kenya États-Unis représenter azaku na l'hôpital la projet de société na biso hein. Vous êtes responsabilisé pour que vulgariser yango. Musala ndi yango wana. Musala ezalite kaka o bo cotiser mbongo, bo tini na batu azaku na après sans suite. Non. Moi, Moussala Ongana Ndimaki pa mon ansemi, il y a comme ma parti. On a pouvoir que le parti devienne un parti normal, aux à la catholique, aux à la protestant, aux à la nani. Tango yo, au monien, na ligne ibsolika mokuboy. Moi ansemi, il y a 4 tendances à la cadran tournaïe. Peut-être batubaye bakate. Tendance ya makesa na bundu ya mayala. Eza tendance oyo ezalaka oya na kati wana. Tendance ya mibale bato baza na bundu ya mayala baza ba makesa te. Eza tendance ya mibale wana. Ya misatu. Tendance ni. Ya misatu eza bato oyo lukula bino bosala soutien na mwana nsemi. Eza tendance. Omoni? Yamine eza nini eza peuple congolais o amoni ke mutu oyo
nakanisi soko to soutenir ye akoki ko mema biso na pouvoir. Ils doivent tenir compte de ça. Et ça ba force pour biso tozala ki nango na kata IDPS. Ba force no so. Mais la forme BDM déjà les bandeli déjà les autres tamboula. Est-ce que aussi vraiment que vous avez na capacité à comme bango na pouvoir? Oui bien. Na yebisa ki bango ke na lobaki yango pe na radio Congo dieto. Sita ezanzete e betela kake e kauka. E banga kakete. Sauf qu'on finga, ou ba finga mingi na ba neko dangai. Mais j'ai connu des choses à côté de Tshisekedi. Plus que beaucoup de choses. Mais ba koka ki ko kabulanga ite na Etienne ba koka ki pe ko faire nga reculer. Donc comme naza pembeni na mwana nsemi ndeko danga na zogi na kata ndako dangai. Mo ya kulungulanga ndengini. Ngasi na kuti na kati. Ata ba lobi ke no biso to po na yoki ye na landi ye bien. Ke bato ba yaka ba kendaka. Mais ngana ko kende wapi? Ata na longwe directeur du bureau politique ya Bundema na uzala kaka pemene na mwananse po na ko tika ye le soute. Il est pris en otage et moi mon devoir il faut bato oyo bazolanda ba idéologie mon nsemi o balanda ka idéologie ya Lumumba o nani Kasavubu o Mutaki Mbangu bango nyoso bazala autour na ye pour que azala pe symbole na biso ya changement. Ça c'est mon objectif et je l'atteindrai. Donc atteindre yango nako banga bato te po bazoko lo bato c'est pas mon problème. Omoni toko koma Tokokoma c'est vrai tokokoma na bitumba oyo zoza ko bunda tokokoma ezali molai kasi tokokoma kaka mbota sita bakongo dieto beleza li ko bima lelo bimi mususu lobby ba pesi pouvoir na coordination lobby ba pesi pouvoir na mbota sita contradiction wana ezo kuta wapi au juste oyebi wana ezabitoto ezabitoto. Moi, je maintiens na pouvoir oyo mwananti mapesa kinga na prison. Na makala. Albi danga mutasita, vous allez rencontrer les difficultés, mais na yebi koza nkosha nkendo kokuka yango. Bango nyoso bazo sala makelele bazalaki wana, sauf maître Fula azalaki te. Moi-même j'étais gêné. Na ndenge azoko yebisa bango nyoso akoloba bolanda. Na lobaka boye na radio Congo dieto naza kwasime ba fonction politique soki na moni que place wana ezoko tambola te je prends les responsabilités tant que directeur du bureau politique on a utuko yibisa yo awa ke ba collectif oyo na utuko sala ya ba avocat mutu akoki ko sala ngo ezali secrétaire national chargé de la justice na parti yango na yebisi même ba chef na ngai pona makambo ya social il faut ba o baza ba secrétaire national soki ba sala pe yango ngana pesi déjà exemple normalement ba collectif des avocats mo kontina bango ezali secrétaire national chargé de la justice ya parti eza citate ngana sali bango kaka recrutement kaka sauf avocat nanga moka za kuna nsingi oya gagna biso procès ya Vodacom et ça a 12 ans. Mais les petits là aza poussé à gagner 5 cabinets patrouille à Vodacom azala kinango. Mais ces petits là les a gagnés. Na tiena kati kuna. O ngana zoko sala na zoko recruter ba membre ya citate. Mais basa batu nyoso oyo bango bazo komba basa batu na bango bazaki na bango na zikwa. Mais pour la ligne mutasita utali sabiso te pourquoi batu o bandeko na yo batu coordination oyo yaki kokuta awa baza ko sepela na yo te baza ko linga yo te baza ko qualifier yo muta aner bazali ko lobano ba comme pourquoi baza ko sepela na yo te ko batina te na ko expliquer na no problème ya aner hein ozola nangai peut-être na ko suka wa na ko expliquer na no problème ya aner omoni ngana sana ndenge ye moko président comité sage à lobby ki ngamoko na lobaka ngona Congo dieto na histoire to lunga ki awa na Belgique to ke na bitumba na cadre AFDEL to komina ki sasa bakoko basali na koma ki conseil chargé de mission auprès du conseil spécial de matière de sécurité du chef de l'État dit ngai na yebani na Joseph Kabila Kabange ngai
poto sala na ye bazako sala mission o bazako keneza ki chef na ngai munene na Olenga général Olenga bango misato bazala ki ba mapasa. Ce n'est pas que naïbani Joseph Kabila parce qu'il a comme chef de l'État na front tant tozako ya comme ngana zalaki Gaïtan Kakuja za kolinganga mi que son âme se repose en paix naïbaye banda kala hein ngana yebani na ye nakene ko sala na ner ngai yemoko Joseph Kabila ko landango ayebi ke batuwa na sitalinga kabangote ise ayebi po balinga kabisote. Yo, toi tu peux croire que Ngaye n'a pas un problème dans Vodacom, procès Ngaye et ça a 12 ans. Hein? Mais parce qu'il n'a pas au Congo. Tatale qui n'est pas le bac Ngaye, yo soko to pesi mbongo, oko financer Bounouria Mayal. Ngalo oh, mais ngana zana no kunate, alobi te, oko pesa mbongo na baluba te, mais oko pesa yango mwana nsemi. Yango wana procès na yo, oko gagner yango siko. Malgré ça, nous avons gagné 12 ans. Bato bazolo bakenga na kozala agent na bango ya ner bazaki bakunjwana bango bato bazako tina mikada non bo pese bo sala bo ngai d'abord ka lève ayebi yango bien que alinga kangate penga na linga kayete je l'aime pas et Kabila ayebi yango donc bato bazolo bake voilà za muté ane soki ngai pe na bani ko lobake intel est-ce que nazoko tonga ou bien nazoko nazoko parce que ngai pe na ko loba bon. Tu sais, Moutousoki a ciment ba fonction. Na oyebiso to asimango. Il faut pas, il y a des fois que tout me la kabiso. Pour ngape na ko fungola panel moko boye, hein, ngape na ko fungola panel moko boye, makamope ye mobulu. Na utu ko yebisa yo makama machine yao. Ya ordina, ya nani ya kosala ba carte. Na yebisi na maître fula ko kene na parquete. Parce que ngai na comité à Bamanyanga, nous avons conseiller, il y a président du comité des sages, même professeur Wama Dewamba. Yangwana na lobaka na yo na mission moko ke mon anti matina ki ngai na sala médiation entre Mandezolo na ye et ses recommandations à président du comité des sages de Bamanyanga. Tant maître fula ayebisi nga ndenge wana ngai bon ko kene na parquete ko funda yete toza bandeko nga moko na komona ye na ke komona Mandezolo me dit hein maître fula aza directeur du cabinet na ngai liste na ye zakuna tango ayaka o poni na yebisa kanga makamo ya nani ya machine wana te. Vous êtes mal placé de me le dire. Lui-même est mieux placé de me le dire. Lelo na kusuka nanu kaka wana. Posoko ba lingi, tokene na bango moko. Tunda okene na bango moko wana. Alors, maintenant, je vais savoir. Bato ba lobaka ke ngai na za muti aner. Faut ba pesa nga numéro matricule na bango, na ngai na mbongo na zo. Quand on parle de collabo, hein? Au lobby français, malamu collabo. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu es quelqu'un de la NER, cela veut dire qu'au salaka kuna, aux ana ba fonction kuna, c'est ça que ça signifie. Mais yé, secrétaire général Nabiso, Mandezolo alobaki na ngai na tuna ye, pourquoi ngai akoko charger ngai na keno kolobane makambo ya machine wana. Il y a ordinateur wana parce que yemoko aza directeur du cabinet tango yaka wapone na lobaka te. Est-ce que ngana lobaka ngo soki na lobika nanu moko wana soko ba lobi to kene na bango to grimper mais to suka mabe parce que donc wana ezana ngo mabete na lobi yango te pona funda yi. Maintenant lobi yango pona kozwa kaka exemple. Pena kozwa pe ba exemple belé. Mais ngana lobi pete ke parce que yé azaki directeur du cabinet na yé ou bien azaki directeur du cabinet na yé qui a pesa ba information je n'ai pas dit ça mais yé. Est-ce que si a pesa déjà démission na yé pas chef na yé. Donc makambo wana ndeko na ngai so ba lobi no makambo sita za kamuté aner et tout ça.
yo lobana sina lobi pe yango ba ko lobelango lisusu te ngai Kalev wana yebi ke na linga kayete yepa linga kangate pe Joseph Kabila yebi ke ngai batu na wana baswayedi na linga ka bango te parce que bango batu ba décider ki ba bon moment na tsemi panakala ba dossier za ebele toko lobango awate tout c'est la congrès matondo toza cause la congrès vraiment ban na Congo to en attendant to za nanu na bomoko na kati na biso butasita mingi baza koloba tango tosaki émission na biso la fois passée aussi la kotali sa biso était ne mwana semi atinda kiyo oya kuzwa otambusa BDM oui tango apesa ki ko BDM yo tisila ki kotali sa yeke non BDM soki na kuzwa yango atake parti politique oui mais BD e kabona na BD na oui, BDK oui. Mais batu oyo kokuta awa coordination tout le coordination na bato bazo loba awa baza kotali sa biso de BDM ekoki jamais ko kabona na BDK donc yo muto na idée wana ozali banda complètement na yebisa yo kaka na micro na yo ndeko na ngai ya mwasi Pati Abel que avant ndima na posaki 4 conditions na kozongela ngo lisusu na yebisaki na mutamuntu o BDM e comme parti mutu nyonso kota na kati il faut ko kabola yango BDM ezala parti BDK ezala église na biso hein pour pas toi zo mususu bakanisaka kenga na sambela jamais na BDM non na BDK non ezala catholique ezala proteste nan proteste église misa tunga na kenaka so na kuti bazo sambela BDK na kimbangi sikutu wana eza penza yango ne na sambela ka mingi na nazali protestant na lobaki na nkaka pour que parti et comme parti il faut que kabola yango parti mwanantsemi andimaki alobi bon il faut faire fonctionner parti ezala parti mais il n'est pas dit que parce que BDK eza Nsimba Nzuzi eza BDM ata bobotami libumu moko basi mais so bokoli mutu na mutako bala mbali na ye mais bande kono balingi te mutasita mais balinga te pour que le parti devienne parti qui est en train de rayonner ça doit fonctionner comme ça nous allons imprimer ça comme ça na lobité que BDK eza eloko mususu BDM eza eloko mususu BDK eza BDM ezali parti politique donc parti politique il faut fonctionner ndenge parti politique nyonso et fonctionnaka batu mutu nyonso amonike idée ya mwananse meza malamu il faut aye na kati ya parti politique wana toko ngai je suis incapable je le dis na bana ko imposer batu lukula ba o ba passer ba nani non voilà ce qu'on lingo kota na BDM faut lungwa na protestant bongo ya ko kota na BDM non mutu tanga continuer na BDM amoni ke no na kuina ke no sambila na BDK na église na biso ndenge même président États-Unis alobaki que malheur na butu muindu ba respectaka ba mort na bangote ba respectaka pe église na bangote ba respectaka pe ba prophète na bangote ngaite mutu na zolo bango il paraît pe na Rome balingi ba changer Bible omoni donc bakoki ko imposer batute que avant mutu oyo azala responsable ya BDM azala kaka mutu ya BDK non biso nyonso toza ba croyant biso nyonso tondimaka bakoko na biso toza ba croyant mais wana ko zala critère te que batu ebele onga na yebi bazala ki pemene na nkaka o banana bango bazaki batu bunu ya BDK est-ce que bazali lisusu onga na yebi na otanga bango ko motebe bango pe ba yebi avant si tanso disait no aya azala responsable ya bundu de mayala ba oyo babana eloko wana na nkaka na mona ka bango te mingi na mona ka bango te même oyo banaki ko koma statut wana oyo bandaki tango bayebisi yeke na komi directeur du bureau politique bayaki bango mibale misa tukutu na oyo muso na monaki awa na télévision azoko vilipande mutamuntu oh vraiment kabwana vraiment merci beaucoup tout ça d'ailleurs bango bato apesa nga idée na créer
comité de réconciliation. Donc maman, yozo loba ke non bango bazo loba o bango bazo loba. Mais ngana zo ki mission na bango te. Solution pour na ko bongisa makambo nyonso tout parce que ba loba boeba ba loba boe au juste attaque que directeur ya bureau politique quand même il faut ordre et quota ordre on est route ce que wapi ngai sina yebisaki na président du comité des sages na bisaki ye abenga président du comité des sages awa mutankalu kwa nzambi pe babenga naki déjà ça il n'a pas dit mais babenganaki déjà basololaki mais ngana zozela ba pour parler na bango wana so parce que ngana zana problème na bato wana mususu na bato ya Belgique te. Moi je n'ai pas de problème avec eux. Eza bango na bango conflit na bango uta na manziko abakabwana pona makamo bon wana eza makamu na bango na lion kota kuna na katite mais so ba bongisi bako sala isika moko bango nde ba bongisa ba yokana. Et moi je fais que sanctionner na ko sanctionner kaka po bato onyo songa na no makawana. Bango nyonso bazaki na kati ya maziko kuna basa même bazolo bakuna bazo salanga campagne belé na lingaka ba makesa te tout ça c'est malheureux na kati ya famille na ngai leki na nga suka o akanga libumu mama mukolo mususu na butu na lamuki na lingaka na toilette azo samila vraiment ngaka ba yokana na grand frère et tout ça. Moi je croyais que tout ngaka parce que koko na biso akufa na tongo mosi na tunu mosi na yeme mais na tunu ono ngana lingaka vraiment grand frère bo sala isika moko na mwanansemi omoni mutu oyo amemaka bimfitika yankaka suka komi yango o amemaka ngona luozi sina lobango c'est l'enfant de mon grand frère ngana jina bango po nini na Bruxelles kaka wana oyo aza wana sikot mayuma wana hein tango ngana botami mutazaki kotikala na ngai mama na ye na linga bangote pourquoi na linga bangote soki ngana na lobaki ne boye peut-être c'était mal interprété na lobaki batu nyonso basamela ba pasteur na bango balotaka bango na butu binope il faut soko sameli ozapenza kesa olali ozana problème faut lotaka mon intimité parce que azali inspirateur na biso ngana lotaka ye mais na samela na BDMP na BDKT mais na lotaka ye lelo na lotiye na utu yebiso avant oban apisingai sala musala wonga na pesaki na lamoki ndoto na lengi na tune mutu na metala ningi bazo bunisanga na lamoki pe ndoto esili azongi lisusute est-ce que tu yokani mais balotaka mutu oyo akufa déjà peut-être so déjà mutu akufa yende mutu okoko lota mais ne mwana se nde to yebi azala bomoyi mais mutu na ombuta bato mingi baza mikolo ezongi balobi ete na kati na bino kaka ndenge boza na kati ya BDM eza na bato bazopanza sango kende mwana se mese akufa na ye azali na uti koloba na yo ke na sololi avana ya na sololaki na ye azali soki mwana nsemi na sololaka na ye te soki apekisaka nga te nazalaka omoni tala nakopesa kaka exemple moke omoni tango Etienne alekaki premier ministre hein groupe moko ya bandeko na biso baza ko beta bato soko zaka contre Kisekedi nga ba betanga te na ebisaki Félix limisanga na lobi kombo omoni donc soki mwana nsemi akufa je serai le premier à annoncer ça et je serai le premier parmi les premiers ya kolobela likamwana pe babilo ndenge ba fingi ngai na partout soki na yebi ke vie azana yete oh mama pati na beno yoka kizamba si peleki moto ponga na ko pelisa zamba banda awa tina kisasa kuna oyoka ki yango na Facebook balobaki so na ke na Paris ba ko betangate mwana moko ya cousin na ngai bima première dame alobi yango mais on parle de qui de tonton à Benyengai. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu as après bazo ko bossa na ke masamba wana même na kisasa mukolo oyo masamba poni na lingaka ye tango mwana nsemi abimi na boloko fuite bimi bakene ko kanga
site parce que Yende Moutaza directeur du bureau politique. Massa m'a envoyé 250 les corps sportifs. Gamoko na bangi, balabala tondi, bajidoka, bakarateka, oh! Ce qu'on a béni Moulemba, mais problème n'est non, président Moutatini Bisso pour la protection. Donc, exactement ce que vous m'avez dit, ma koufi bateau, azali. Na lobi na yoke azali. Ce que azala kite, na ko ndimate ba finga kangai pour na mutu akufa. Na linga zongi selo mutu na oyo lobi. Que balota ka mutu oyo si akufa. Yango lobit. Ngai ba arrestation nyonso Mobutu azali ko sala na cadre IDPS avana bima. Mutu aliboso na za ko mona papa ngenda. Soka ye alui na ngai mesita na kikongo ozo nki weta sala baba mais oyo eza musala na yote nga na yebaki te papa mutu alobi na ngai ke ozali awa soki na moni ye en tout cas 2 semaines une semaine ekoleka te après ya suka ne nazaki komona pauvre grand frère na ngai wana soki si na moni bango mibale d'abord papa de ngenda mais wana ler wana kufinanu te yango na ndimaka ke azalaki prophète parce que yepe mutaloba na ngai bo omoni pasi mingi mena fo voyager ba pesi nzela donc okoki pe ko lota mutu oyo o azana spiritualité ya makasi o loti peye wana eza problème te matondo mingi vraiment mbuta sitansoni zeno na nengo sili ko répondre na mituna na biso parce que vraiment mikolo moto ezalaki vraiment moto ezalaki na kati na BDM esengeli vraiment to boma moto wana parce que ce que to bomi yango te nengo sili ko talisa biso il faut to même parti na pouvoir mais na moto o ezali kopela bandoute komi kokota vraiment na makambo o ya BDM to kokota na politique mo Moïse Katumbi a outi ko sala visite na Rwanda en tant que chef ya bureau politique ya Bundi de Mayala au Koloba boni. Moni na kadesi si na yebisa yo déjà mutumba Moïse Katumbi. Na linga kolobela koma batute me komi yo tuni mutuna wana. Je crois que le peuple congolais baza témoin. Na onyo so baza kanisa na mituna bango, Yemoko a confirmé yango. Parce que il n'a jamais organisé même une minute de silence pour na batoyo bakufa 12 millions de morts. Mais tout le monde a quelque s'est incliné, c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais au monde biloko mususu il faut éviter yango so baza ko soupçonner. Donc moi je pense qu'il prendra ses responsabilités demain. Tango Mboka ekozala libéré. Pour nous autres sala awa, sokoza collabo. Ngana lobaka mingi les véritables opposants ya Kabila et les véritables lobaka les résistants baza pembeni na Kabila. Parce que batuwana bangone bato bapesaka ba renseignement na bato o ba ezalaka dakisasa attention na intel donc mukolo oyo Kabila soki akei tango akokende bato mususu o nga nazalaki résistant comme un aéroport bakangi yo donc nga nakanisi makambo Moïse Katumbi wana vraiment limbisa ngai mais pona ngai je n'ai jamais pensé à lui. Ayebi makamwazo ko sala oyo bayebi te bayebi moi je ngana lobaka na micro boyi mutu azali vraiment opposant ya Joseph Kabila Kabange ce n'est pas na lobaka boyi ce n'est pas parce que azande ko nanga mwana nsemi mais ezaka kaye mutu azwa jamais ba problème personnel na mwana nsemi ezaka ba personnel politique. Donc, mukolo mususu tokosala no mission o nazopesi thème qui est sita à côté de mon enseignant. Comme ça, on a expliqué yo pourquoi na lobaka ke les véritables opposants à Joseph Kabila o abanka
ezande mwana nseme mais ba wana mususu wana baza bato oyo ba mususu bazwana bango ba problème ya ou bien ya mbongo ou bien ya basi ou bien bon donc ngaki no lana makamo ya mutu oyo azwa ba problème na ye na mokonzi na ye d'ailleurs soko tali mukanda oyo mutu moka uti kokoma muyam que ye ayebi mutu wana bien spécialité na ye escroquerie ngaite yo tangi mukanda ngote na kotinela yo yango po ba utaki kotinela nga yango alobi ye ayebi mutu wana spécial il a escroquerie il paraît ça c'est lui qui dit azwa mbongo ya bato ya Laurent Désiré Kabila il n'a pas justifié ça après bango bazana problème pena jo kaba makamamba do al mutu azana ba problème ya ndenge wana ngana ke bino penda boko no tuna kamituna faut tuna mutuna important ya bato yo bakoki mais ye déjà si akemeki na Rwanda pa babokelo na ye matondo mingi tokozonga poto sukisa vraiment masolo na biso mukona lelo tokotuna muta citation meeting ya Félix Tshisekedi tomonaki yango bato batondi Félix Tshisekedi asali kaka lokola papa na ye asalaka atondisi bato na stade mais na ebite soki Kabila parce que na meeting wana tomoni problème moko il quitté problème moko il quitté ya mabe meeting il qui bien bato ya Kabila ba féliciter est-ce que ezate pona accord oyo basinyaka ya cadre accord wana ya Senko et comité na nzela ya kokende na kosimba. Vous savez que je sais que Félix pour akolanda ngai alandi ya pe yango akondima aza la premier ministre pour soka adlimi aza la premier ministre na kobenga yo mbango atana makolo na koya kuna na Hollande na loba donc je crois que na suki kaka wana pona meeting wana mutu na mutu asala constat na ye ndenga munela ki yango mais soki andimi aza la premier ministre ya Joseph Kabila Kabange na koya na Hollande na makolo pongai na kozala peut-être parmi bato liboso na koyebisa ye oyo tosololaka na ye na o na tolobaka na tango nazalaki encore kuna. Donc il sait très bien ma position, même il le sait tant que pemeli na Moïse Katumbi ayebi na yebisa ye banaka la wana avana no nazala na bedeme ngabi batu wana ozoko sangana na bango ba kosalire yo effectivement bon heureusement que ba ko sala meeting ça bango maintenant le problème se pose batu bazoko metuna question comment ça s'est passé, c'est ça le problème. Voilà, na ebike non na batu bakola na ba lobi na répondre malamu te dans le flou mais ngai problème na ngakaka andima aza la premier ministre te soki andimi akoyoka ngai d'abord avana ayoka ngai na ke d'abord pa mama Marthe na yebisi mama bon ngai sikawa na Félix dako répondre matondo mingi vraiment ezalaki esengo pe ezali esengo toujours pona kosolola tango nyonso na mbuta citation Zeno o azali bongo directeur ya bureau politique ya Bundu de Mayala mbuta citation ni na mokuse pe na Lumbango liloba ya suka na bandeko baza kolanda biso. Non, ngana lobaka liloba suka te tant que je vivrai na bana koloba toujours jusqu'à ce que Kanambe toko benganane na pouvoir na continuer koloba. Pour ça, dans le loga suka eza lukula nzembo toza koyeba na luozi we na moyanga lalanga nzembo wana na luozi soko ba yemeli yango donc bati ba sereke na nani wana bazo kitisa yo na katia donc yedi loba suka na biso eza kaka tango Joseph Kabila akokende ise onga zo loba ayebi ngai ayebi tango na zo loba ke il faut akende monien parce que autant kokende ozo vivre na yo ke okende okufa. Pour Batouana, au Baza Pemede na Yoana, des véritables opposés à Kabila, ce n'est pas Bissot Batou toujours à Bafrite, mais Batou Baza na Pemede. Voilà. Matondo mingi bandeko ya balandi ya www.masoluyasika.com vraiment na moni tosuki a pona mokona lelo vraiment tozalaki ensemble na mbuta citation Zeno
mokona lelo na kati na Belgique nako rappeler le bande ko bozali kolanda biso le 19 mai 2018 tozali bongo na sitting na kati na Belgique vraiment bande ko boya ebele pourquoi sitting wana ezali po nako kende ko telema liboso ya résidence ya général Raus o azala ki bongo mobomi oya boma bande kona biso na kati na Bakongo otobengi Congo central aboma ba congolais aboma batu vraiment ebele aya awa na poto aya kovanda na kimia nyonso bande kona ngai vraiment toya ebele mokolo yango toya to telemela ye vraiment to la kisayete vraiment ba congolais tozali ensemble vraiment nakobosa na pete batu ya BDK bana ya Bundu dia Congo boya ebele bino pe lisusu parce que si j'ai yango vraiment ezali ya Bundu dia Congo namoni to suki wana bande ko ngai vraiment to monani mbala ya sima au revoir.